Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndenge to prometa ki bino que 5 minutes oyekoya to ko eko biksa jamais Bruno Tshibala. Parce que Makambo c'est le kaki, donc 38e anniversaire c'est le kaki, mais Makambo Bruno Tshibala a sala to ko eko tikango jamais yango to prometa ki bino ke to ko zongelela ye. Parce que na bato nyoso tout balongwa IDPS muto azamo tema mabe ndokine ti Bruno Tshibala salite. Boza ko yeba ke Bruno Tshibala avant zwa primature na yewana, Bruno Tshibala tanga koti na primature. Donc but na bango ezalaki po UDPS et Limois. La preuve pour Monique, UDPS c'est comme qui donc net Wenge maison mère Wenge Moussou donc UDPS c'est la moko. Bruno Tshibala comme ça UDPS mi balé à côté ça na bato FCC il y a PPRD na UDPS. Est-ce que Bino Bozomo nango normal donc but à Tshibala ezalaki UDPS et Limois et kota nakati il y a PPRD pour y azo ba poste na iwana. Mais Dieu merci bayebi ke UDPS ezali parti oyo penza ke ya Congo oyo esalama kamneti UDPS ezali te bomona ke donc esalama ndenge wana te. Donc Bruno Tshibala donc azali ko se permettre à fêter 38e anniversaire ya UDPS. Attends que qui est-ce que Bruno Tshibala yé azala na UDPS. Donc vraiment ce qui Sony ezala donc Bruno Tshibala donc Sony ka rapport à monaki ke na stade moya yezate do yeku sora yaka kaka na nzela ka ya matonge na nzela ba ya lolo wana kana masima nimba kaka avant koma donc Tshibala bango ko beta ya ko saka na tête amoni Sony alobi a créé kamo eloko ne moko boye donc Tshibala yo na Sony te obandi li boma donc Tshibala botala ka Tshibala esprit mabe Tshibala batu tout oyo bazalaki na ye omoni nde mouvement ezalaka so politique ezato mona pe ate Macron zui Bewa cheke po a bendi eto mon président de la République to lo bande to lo bate président de la République ba seni masolo na caméra azape na caméra Tshibala batu tout basala ne masolo Tshibala tanga zuika ka pouvoir Tshibala changer face akomo fakola mbongo ko yiba mbongo donc batu nyoso tout ba masana ye donc soko yeka Tshibala kanga fond a changer fond. Donc botaka esprit mabe ya Tshibala donc akomi ko yiba na niveau moko na lakisa bino bomoni Tshibala zo yiba na désordre botaka mutazaki locataire bomoni ba Félix Antoine Tshisekedi donc akola bien moi na ministre moi na PDG moi na premier ministre ayebi déjà ba sentiment ba mbongo donc awiti déjà na banjela bambo mais Tshibala locataire ba sikuto bateka ba pain ti lelo azana ba nyongo na bango. Bon moi ce que Tshibala zumbongo comme na ndenga désordre contrôle les athées bana na ndaku bazo yebe soki ba combien de millions ya comme tonga ndaku na ba désordre moko okondi mate parce que mona mbongo te azaki petit bitinda ya vetichi ala petit que no pelenga pain petit que no ta ngana dossier na la wana eleki do Tshibala siko comme zo mbongo na désordre mutakoza na maîtrise ndeni mutu akoki kozala na maîtrise ndenge Tshibala donc sorcier Tshibala et puis il faut yebake bon moni ndenge masolo ezo sala ba magistrat bato bazomona on est liseki ba Tshibala tout wana bako kende na justice Tshibala primature place primature place ba Tshisekedi bazalaki banani primature beba likolo Tshibala ikota ba PC kota ba nini Tshibala donc atiba famille ne mobimba kuna na kati Tshibala tibo test d'accueil bazana ba favori na ba moustache donc ezali Tshibala donc a bebi sa primature boyebi ke bato ba bunda na kati ya primature donc na l'air Tshibala ya siko ya penza donc sonité aya penza donc asala anniversaire ya UDPS omunika poaso muta kufia kufili bela poaso ezali penza muta kufia la muka papa Tshisekedi ngo bima pointe Tshibala donc a zongi na cimetière place azalaki parce que Tshibala do azomo neti seki donc Tshibala azali sorcier batu tout balongwa ezane tika ke ozali na mwasi be ozali na mobali bokabwana donc occuper mwasi te occuper mobali te donc kabwana muto zolinga donc akufa donc Tshibala donc ndengi azalaki na boule na ye donc IDPS et si là donc basangana na Tshibala kota na ye mais akota PPRD boyebi ke Tshibala kota PPRD mais azotika IDPS te pourquoi. Mais Tshibala donc Tshibala donc motema mabetala Tshibala lelo tokolo bake mwana na bino donc Félix Antoine Tshisekedi a continué na kati ya mouvement
Donc ce que Chibala qui patient mais le penza Chibala ko zata ba premier ministre on zata tranquille donc ozo vendre batel penza que non. Fidélité est foutue. Fidélité est foutue net petit nanga donc Guy Michaud bomona que donc fidélité na Félix Antoine Tshisekedi de foot à petit nanga kota donc deuxième personnalité a marché. Donc pressé Chibala donc esprit au loko penza to tika Chibala te ezali penza ke donc Chibala lingaki UDPS ekufa. Donc ba magistrat bazolo baneti honnête neti nazo kusabino po bomona ke bato ebele bakokende penza donc Chibala kutu akokende na prison makala te na luzumu kutu te akokende na prison ya mwanda ya Bulambemba oya mwanda wana penza donc akomona ku bato te Chibala ku to meme na bato te to meme be na boatu donc tiku na Chibala donc voleur fakwa traître esprit mabe donc bino moboka parce que bato bazo mona on netili seki donc ke ba magistrat ba osalaje bino moko boyoka magistrat oyo banomaki ndenga azali koloba ke musale ko salama ba fakwa tu ba kokangama bolanda bino moko na bileli. Oui, bonjour monsieur le procureur. Bonjour. Est-ce que pourriez-vous dire un mot au peuple congolais qui vous suit en ce moment par rapport à votre nomination? Je crois que ma nomination est un signal fort que le chef de l'État a donné pour combattre l'impunité et les antivaleurs. Nous allons instaurer la discipline dans le corps et nous allons combattre l'impunité d'où qu'elle vienne. Nous avons lancé déjà des enquêtes sur le détournement présumé dans le cadre du programme de 100 jours et nous continuerons à lutter contre les antivaleurs dans notre pays et à travailler dans le sens que l'argent qui a été détourné rentre dans les caisses de l'État. La sanction est le maître mot pour nous, mais une sanction juste et justifiée. Donc bino boto landa po bomona ke liseke zate bamsu ba kansa liseki donc ba magistrat o ba ye wana pas justice zonga donc ba ko sala musala na bango bozo mona kate au président Félix Alobaki te mais président Félix Alobaki a refouné parce que il y a un président de la République il mtondo kanga batute ata en France ata na Belgique ata wapi kuna bozana Hollande na Angleterre bosu bomona président Berena donc justice mutoke bando kanga batu ba Chibala wana ba ko kangama ya kosakana te na mende pe akokanga kutu mende doso akobika ponga na baki mende bazo e bénévole ako nosala biso donc ba compte grandi ya conseil des ministres donc parce que ba compte grandi et moi ils ont traîné trop mende na baki ba foutete à la bénévole ça la bénévolat donc vraiment nazo sarado eza kutu jeter bino bozo bake omoni congolais comme amnésique mona ba congolais ami comme ça amnésique bino bozo bozo ke Bruno Chibala a mema UDPS na justice na tribunal la mateta kenda funda ba ya donc ba tu ya tribunal ba kenda ka scellé quartier général ya UDPS bobo sanyango do wana tu ezali ki justice a kanambe bazoyo kana na Chibala po ba casser kaka UDPS bozo bosana ke Chibala kenda donc ba scellé quartier général ya UDPS a fundi UDPS est-ce que bino bomona on pensa normal le pensa ya fiata ça la fête donc bino bosana makambo do Chibala kutu biso tozui. Donc, maman m'a dit un message. Maman m'a venu toi na lemba. Alors que Bruno Chibala na nyongo na ya mapa ya 300 francs. Donc, à tindeli biso to biso ko maman na akende pour justice zongi. Donc, botela ka ke a defa mbongo ya mapa ti le 300 francs ya maman ba tu na venu toi na lemba. Donc, apesa ngote na bambongo tu o ya yiba bana bakoma ko yibe so ba milliers de babongo. Donc, to sengi na maman wana na venu toi o ya tindeli biso masolo o ya nyongo Chibala za yango ya mapa akende funda na justice. Que le fonds de la justice n'est à $300 d'intérêt et recommande donc $300 sur combien d'intérêt n'a pas dommage tout et que ça là donc botal comme tu exprimes ma bé donc azaki au défana mapa na ba mbongo yiba afuta ta maman anate maman na combien de biso maman na za na venu toi donc pour donc garder identité na do yemoka miyebi donc to sengi na maman kende ko funda na justice donc mbongo no na 300 Fana et que matana ben terrain surtout parce que bon mon que Chibala exprime be Chibala donc batu tout oyo balongwa na UDPS donc muto aleki Chibala n'exprime be azate Chibala ezalaki but na yeba yokana na kanambe po ba boma UDPS na biso mais basukaki parce que UDPS ezali ya nzambe UDPS ebike et osala musala pour na peuple congolais le peuple d'abord ya ngo bomoni que nzambe a récompensé UDPS donc na tête à pays siko tozui mwana mboka mwana papa Tshisekedi mwana na biso ya kinwa donc azali wana po na ko récompenser donc ba nyangala kata oyo ba médiocre neti ba Chibala batika na soni
Donc, ce qu'on a dit, parce que Missous Bazo mon aneti, donc Félix Antoine Tshisekedi, président de Fachi Beton, à sa neti Seki. Donc, justice est que Zonga Penza, Ndengi et Zalaki, une époque coloniale, et puis justice est au Sala Ndengi Penza, justice à monde de tout Salara. Donc, magistrat, mon negi n'a tiré un message, tout petit botte na collègue Nabiso sans rival, na Moussala Wazo Salakuna Nagisa, parce que vous avez image naïe. Donc, bon, mon bilomoro justice, et puis nous avons Sabino, en tout cas, bon, mon negi n'a discours, bon, mon negi magistrat bazo prêter serment bon mon président de la République Nabiso Ndengazo azo répondre bango je prends acte de votre prestation de serment en tant que boy. Est-ce que ngana tangi bon mon président Nabiso atangaki botala kanambe donc analphabète on a botala do kanambe pour na je prends acte de votre prestation de serment en tant que en qualité de kanambe neti donc dendo kakaboy je prends acte muto comme boye donc kakaboy et puis na poko tango ozonga kuna mama horrible moi kingo passe horrible kingo mama olive wana donc yepe oliazo ata maya moto makasa cha kanambe na mbunchu bia zigisa ye donc parce que na discours dans et je prends acte de votre prestation de serment en tant que ou bien en qualité de donc tant ozonga na ndako akoma bengata olive te horrible donc pas mo olive na ba kanda auto za rapena mama olive na olia tiata donc maya moto azigisa ye mais lelo tokoki ko limbisa ye mais mama olive na parce que boyebi ke yem ta pesa kanambe donc kanambe zaki sans papier aye ale Olive Timbate, lié donc Kanambela Bali, moi c'est une rwandaise. Sugo yo oya na ba contretemps. Olive donc maman Denise a kende asali likamboboye yo leki na sima au pesi du double. Maman Denise asala donc maman Olive to ben gutu maman Olive te Olive Lembe asala boye maman Denise aye asala boye yo leki na sima. Maman sabo de o makambe to leka okutu pas to lobaki awa. Y artiste comédien. Totiko donc nandeng pensa grand boule. Bilobo landangai. Première dame aye a pesi 15 000. A soleil déjà na batouana bike borozala makambako defaka bambongo te na sukaka ba okundaka bino atali ke social na bino faisala bien a lobi au la bango sécurité sociale. C'est plus makambo sili. Du rire, de l'émotion et des leçons morales, les prouesses des talentueux artistes du groupe Salongo ont traversé des générations. 45 ans après, certaines figures ont tiré révérence alors que d'autres résistent contre les réalités actuelles du métier. Au cours d'un entretien à bâton rompu avec la direction du groupe Salongo, la première dame a reconnu le mérite de ces artistes. On a besoin de quelque chose de bien. Ça, en tout cas pour moi, ça mérite beaucoup plus que ce que vous avez. Donc, réfléchissons ensemble pour trouver des solutions. Tout ce que je peux faire, c'est accompagner la plaidoyer. Le célèbre groupe Salongo de Feu Tengesana a donné naissance à plusieurs générations d'artistes et comédiens au profil divers. Mais paradoxalement, à son talent, l'artiste comédien ne vit pas de son métier. La culture en général, il n'y a pas une politique culturelle dans notre pays qui définit le statut de l'artiste. Ce qui fait que bon, les artistes se trouvent être délaissés, abandonnés à leur triste sort. Résolument, l'art se meurt. Et l'artiste avec lui, au sens propre et figuré. Pour renverser cet état des choses, la première dame de la République propose des résolutions concertées pour une solution durable. Denise Nyakero Tshisekedi s'est engagée à faire le plaidoyer pour faire bénéficier aux artistes répertoriés à leurs dépendants d'une couverture sanitaire afin d'éviter les assistants spontanés en cas de problème. Pour aligner ses leaders d'opinion dans sa vision de valoriser la femme, lutter contre les violences sexuelles et certaines maladies comme la drépanocytose, la présidente de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi a proposé à ces artistes de concevoir des scénarios au contenu éducatif et sensibilisateur. Elle nous a responsabilisés aussi, nous, communicateurs que nous sommes, de pouvoir sensibiliser notre communauté nationale, de pouvoir vulgariser tout ce qui tourne autour de la drépanocytose qui cause moult dégâts dans la société congolaise. Et il a aussi parlé de notre implication en tant que communicateur dans les violences faites à la femme, les violences basées sur le genre. Nous pensons que nous allons répondre à cela parce que notre rôle dans la société est de pouvoir contribuer à ce que les choses marchent. Ces artistes comédiens se sont engagés à utiliser leur talent au service de la nation. Donc, yo lobby piata, oyo pesi 30 000, oyo pesi badama, donc ozo laksa sigoni. Donc, ozo laksa ke yo sigoyo, mama Denise a salé l'orote, yo mtoza na mbongo, ozo pesa boyo, ozo mwana teke, ozo salaka befo. Dernièrement, sous Bomoni, à part oyo donc artiste, donc
oyo asala baba sculpteur oyo asala donc mutambunda oyo foire wana akufa bandaka lebembe kanga baki kuna mutu azokipe te sikoyo mama Denise na association na ye bakei basali yango donc en collaboration avec ministère ya culture et art akosala ngo ye moko te asangisi culture et art parce que papa wana asala avandaki kuna bake basali masolo tu bakunda donc Olive Lembe wana abimi lisusu aye po akotaka na masolo parce que avant mama Denise tanga salaki yango yazalaki te donc ye aye susu akotaka na masolo donc boso donc makambo ngo siko donc tokoke na ngo suna ndengi wana te parce que au moni biso za africain parce que soki mutu azo kana ba contre-temps de siko to longoli makambo ya première dame yango na solo batiko makambo wana to tiki makambo ba première dame donc to tiki parce que ba africain au moni biso ba africain za moko ke au moni ka ba contre-temps leki boyokani solo donc sikoyo Olive Lembe, maman Denise fa boto parce que de totalaka bo maman Denise aza poids lourd, maman Olive a léger talaka so ba kiss ba teleke na kanamba komaneti papier donc maman Denise faut boter entre Olive Lembe donc pour si la nakara parce que et comme makambu ya contre-temps na politique bozotika bisote na politique eza makambo boy to sala donc yo sikoyo papa wana zaki banda kala zo bela wana sali ba malade zo bela eloko moko pas au salate sikoyo mama Denise aye azu boule asali na ministère ya culture et art asali ba makambo yo suso yé na kate donc monique makambo bo comment ça na ko donc comment ça na ko was donc mama Denise abala na kinoa ya noko donc siko makambo mama Denise donc longoli makambo première dame muta funda muninge zate donc monika na nzela kinga kati wana tango kaka azo na cortège na ye bo temsi cortège abimi oboteye masole sili histoire sili donc makambo peut être parce que akotika te yo zo mona ke donc siko mbongo ngo yo ya mama Olive et comme mbongo ya kokunda bibembe mbongo ngo donc yo kisina yo osoko zo préparer okoma député ko ya okozala kate parce que bokozwa masolo na mbuchu boko bimba na mboka wana parce que mais tu zo comprendre te papa wana kufa banda kala papa na sala donc mbunda o muto mbunda foi avant de kuna zo bela akufi muto zo kipete première dame zo sala ngo en tant que première dame yo siko zo sala ngo en tant que nani en tant que donc moi ça Rwandais à Kanambe donc première dame azo sala en tant que première dame et puis asali ye mon côté parce que azali nana on gêne asali ye mon côté juste koyo ministère ya culture et art ba ye ba 26 masolo yo oye ba donc yo zo talaka makamyo surtout kaka première dame a sala mama Denise a sala mbala moko yo ye donc ozo mo ateko ozo sala makamna contre ta donc bino bo mo na ba yuma donc mama Denise masolo ba première dame il faut boter kaka mama. Donc maman wana il faut boter ka Olive Lembe boteye o boteye masolo sili donc kanamba kutu donc o wana za masolo ba momia ko tate soka donc kanamba ko timba moko la président de la République pas ko ta faire donc mais comme ni donc et comme mutate ya kufi donc yo zila ka muta donc na ndenge déjà wana ko pesa ba tukanda donc première dame aye ayambi bango apesi bango na toli alobi makambo za botende to pesa exemple ndobo muta pesa yo ndobo okende ko yekola ko pêcher na muta pesi yo nedo apesi yo poisson munene au lieu lobi esili po opona nani opona muta pesi yo ndobo mama Denise ayambi bango expliquer bango que donc bino vina bino zabo il faut bo sala bo apesi 15 000 donc yo lobi ye na biloko ozo filmer faut ba filmer yo to moni dernièrement ozoleka na balabala omoni batu moko bazoko no kunda mutu na bango ba memi na maboko yo telemi ozotu na bango pour ko memi na maboko yo yebaki te so ba memi batu na maboko do bazaki na mbongo ta ko kunda mbala moko ale opese bango do caméra zo filmer yo zo tamba na balabala donc yo tambola na balabala na ba cameraman donc au monde déjà batu bazana mawa na bango bazoko no kunda mutu yo siko zo kita zo tuna batu bazana mawa obo memi ebembe na maboko pwani yo yebaki te so ba memeke bembe na maboko parce que bazana mbongo te ale okamati mbongo opesi bango ozoko lobake bobunda te bozwa mbongo oyo donc ozo profiter na malheur ya batu yo bosala 18 ans na kati ya mboka na pourquoi bosala ta sécurité sociale te pourquoi bosala ki te que peuple azala bien donc yo ozo profiter na mbongo ya trésor public o profiter na ba malheur ya batu bazana pasi ozo mo kaka mutu azana pasi azana logote akosala nini donc akosala nini azana choité donc il faut yo okomosaka na peuple congolais parce que peuple congolais a comme mutu pasi donc yo mbongo na yo po na kokundaka bibembe na kosaka l'esprit bato donc yo yebaka ke Olive Lembe mama Denise a boteyo
Maman Denise a reboté yo parce que ils sont aussi là. Donc muta funda muninga te na justice. Donc comme bino de Maman Denise a boté pas tous assis que Maman Denise a reboté yo parce que ils sont aussi là. Makambo aussi là. Donc to marqué dans le pose parce que makambo ego pesa beto na politique. Un fragata. Na nini bo un fragata. To sala bo baso de mouton un fragata. Donc siko bino bo landa biso 18 ans bo sala ki bo sala le côté siko bino bongo landa biso pe na makambo biso ndenge ni Félix a sala boule na ye. Boula Félix ezali que le peuple d'abord a bon samboka. Bino bokasi donc boulou wana penze ko salma bien na batandeng wana. Donc Olive Lembe Maman Denise fa boteyo. Pour ma solongo ici la kaka, il faut boter. Donc to marqué une courte pause boyebi que ba partenaire na biso bazali Mibale Sepela TV na Romain Ilunga donc nazo recommandé bino boyoka ba bande annonce. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc binomo boytolanda ba partenaire na biso éternel donc Sepela TV na Romain Ilunga les grands traiteurs bolandi na rezo recommandé bino il faut consommer congolais. Esprit ya présent na biso donc MEDEV ya Congo donc Congo il faut et matalikolo. Donc vraiment la répéter d'autres sakanate parce que makambango et comme il sait qui. Donc et comme il sait qui na répéter les sous Maman Denise il faut beauté Maman Olive wana Olive Lembe ba beauté do masole sila. Pour ba yoka na solo a beauté makamba qui présente olongoli. Et zandengona. Tout à l'heure na makambu président de la République au Moni le conseil des ministres vendredi au seul qui m'a lobby jeudi au seul qui m'a lobby jeudi au lobby donc ba ministre ba kanga munoko na ba déclaration et ça la maya buzo bato mon ministre ce qui a budget ce qui a finance à que le baquet donc budget oyo et le ba maki wana eza yangote budget wana ezali la moitié donc vous vous rendez compte bato bazana ba njala bato bazana ba problème qui aussi ça ba problème yo ministre Orondo le baquet budget oyo votama qui ezali le kuta ezali la moitié vous vous rendez compte ndenge ezo pesa batukanda ndenge pesa batukanda
président de la République a eu décision bien à l'objet que ministre moko susute akende ko fioto la kambanga na télévision ou bien na radio avant loba il faut akende ko kutana na premier ministre au lobby en bien mais président de la République bon premier ministre en osiko ozo mateke yepa zaka muta ba contre état il y a zozo la biso ba frais de mission awa asaleli Kalev akende ko epiyaka yo alanda ko na sima po basalo masolo ba bareyo do siko to kende wapi oyo lobi ki baloba olie ba kende siko na premier ministre moko mutu na biso premier ministre mutu ba contre état ya on a présent to sengo no batu wana kaka de photo bebana na ba de passer to a choité o kunda libulu koto yo pour libulu moko sele muku do okundi koto do so mona ba G ekomika ba G donc ekosila kateze loko moko donc ekosila kate donc solution ezaka président komi déjà na pouvoir ya ko dissoudre batu ne faut balongwa parce que obongisi koto au moins na lobo pekisi bango bandoloba ba créer sous makambo susu donc ozomona ke ba komi ko saka na esprit na biso biso toza na pouvoir bango tant bazali na pouvoir bando partager na batute donc au lobby na bango baloba te ça va donc tant on va que ne sugo epai ya premier ministre aza muto ba contre état azotinda Kalev donc conseiller na ye makamba politique asa lié frais de mission accueilli et donc na mboka na Addis Abeba na frais à l'état. Si vous avez ministre, vous avez un mutu donc, président de la République, président de la République, photo bebana. Il faut aussi la nakaka na bango makambo sila parce que sinon tu peux s'en sortir tu peux bazali au bako remplacer bango. Batoza na ba geno ba to bima Congo fort. Papito Chamala, bozom na Papito Chamala ndengi discours na zali, aza jeune, aza combattant. Et on a que esprit zo kotara ke alobiga ke et comme ka ba peine de mort parce que batona to kobikisa bango te. Président solo ba bien. Oh, avant Baloba qui n'est pas premier ministre. Est-ce premier ministre on a zabiso? Premier ministre on a muto ba contre-temps. Kalev, azo pesa Kalev ordre de mission ba kende ba sa le cop na mbongo l'état pour ba bareyo. Do président de la République. Ndeng tozali donc biso to koko sepela makambo te. Biso 5 minutes to koko sepela te to yebike bolanda 5 minutes. Biso so likamboza to koloba. Batwana donc il faut to sila na bango. Batwana il faut to sila na bango. Maman Olive déjà Maman Denise a rechargé, il faut beauté. Parce que Abou Pia Masolongo est là. Donc, biso na politique, pas tout ça là-bas. Na société, tout ça là-bas. Donc, comme il y a un esprit na biso. Donc, vraiment, donc, on dit Makambo, mais président est aussi la terre. Makambo, tout ça, Masolo, les lotos kundi, lobby, les boules fongwami. Donc, meilleure solution, tozo be balana bango, kanambe, tozo livré, Masolo, tout, Abou Pia, tout vandinier. Donc, au lieu de ça, ministre, batumoko officiel, ministre, balobakate. Si comme ministre, balobate, si comme moutoulo, la petit wana rimagie. Petit wana rimagie, abanda donc, et ça critique était présent, au lobaki, aux dictateurs, toboïté, aux dictateurs, wana, on est d'accord. Mais, président, et comme on a niveau, bafinga, piètre président. Donc, à zolo bapenza qui est donc, ngai banda, président, baleka na Congo. Piètre président net Félix Antoine Tshisekedi Azate mais non mais tozo kende wapi donc petit wana rimagie ngai na kotika kate petit wana rimagie faut ba kangaye petit wana rimagie faut ba sali masolo donc kanambe soki sikoyo donc Félix Antoine Tshisekedi ndenge yazolo baza piètre bon siko kanambe na yazanani donc ceux qui Félix aza piètre donc kanambe azali piètre au cube. Donc, piètre président, il y a donc petit azala sonité. Donc, yo siko soki kanambe na yo azali. Donc, soki Félix aza piètre pour na yo. Donc, siko kanambe no azanan. Donc, siko Félix piètre. Bon kanambe azanan. Donc, Félix, donc, to zol va président na biso. To boïté que démocratie ezali. Liberté d'expression. État de droit. Mais, oyo nde to komo omoni mutu mwindu, omoni liberté d'expression état de droit. Et go zande mona ndenga ba mindelete. Parce que tout le monde est PC awa. Donc il faut ezala na marque na biso moko ba petit net bari magie wana ba type exemple. Tout le monde ba mukeba ba kangama kunete. Ba mukeba ba kangama pona biloba lobat. Bon siko donc mukeba ya kangami donc siko petit na ri magie donc afinga président de la République piètre président. On habite sur petit na zoe ba makamba zoloba piètre président. Donc na makambuto au président zo sala pona mboka na nina zolo pona mboka na pese exemple donc kanambe pour le bagarre que je vous donne acte de votre prestation de serment en qualité de ou bien en tant que de kanambe kabo donc siko yazanan kanambe tanga ozonga ma orive maya moto orive tala orive yo na bakanda yo pesa batu donc kanambe oyeda bisote parce que kanambe on a yom to bondo lingisa biso kanambe e moso to vande a balagande ko na biso mona motembe kiti. Donc yo zana un frakatamoko donc ozokota donc yo maman Denise facile anayo.
Donc Maman Denise il faut asila na masolo sila. Donc vraiment yango na lelo to ko tika makambo wana te. Oyo Chibala sali Chibala ise leka ki me Chibala za mutu moko a mutu mabe. Chibala so to vandi penda totali mais au moni que IDP c'est bien te. Au longwe na yo soki yo koma na lupemba OK o créer masolo na yo. Ezaneti awa na internet yo moni que si tu es bien te pour ba moni oza danger. Oko sali masolo na yo. Mais yo olongwe na IDPS olingi IDPS kufa Chibala za mutu mabe ya kosakana te pona kotanga ba masane te ba masane musuku to apire ngai donc basala ba masolo na bango Chibala tanga zuka pouvoir Chibala fakwa numéro 1. C'est d'un ton ferme que le député national Christian Mwando a fustigé le retard et la précipitation qu'a affiché le gouvernement dans la présentation de la loi portant reddition des comptes exercice 2018 qui, selon lui, devient une stratégie pour éviter le contrôle parlementaire. L'élu de Moba dénonce également le détournement de 650 millions de dollars par le gouvernement sortant. Il y a eu un détournement par le gouvernement sortant des crédits de 650 millions de dollars. Vous avez des fournitures et matériels de bureau qui ont été payés à 247 millions de dollars. Madame, ces choses sont inadmissibles. Et les 247 millions de dollars qui ont été payés l'ont été payés sans soubassement parce que ne correspondant pas aux prévisions. Ça veut dire que dans ce pays, il y a des gens qui considèrent la République comme leur poche personnelle et qui peuvent se permettre de prendre comme ça 650 millions et d'utiliser à autre chose. Et je pense que cela n'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait l'ouverture d'une commission d'enquête, que le Premier ministre sortant, que les ministres du budget sortant et le ministre des Finances sortant soient interpellés de manière à ce qu'ils puissent s'expliquer sur cet argent. Dans ce rapport de reddition des comptes 2018, Christian Mwando a aussi révélé le fait que sur les 1406 projets votés pour exécution dans ce budget, 2 projets seulement ont été exécutés. Voilà pourquoi il rappelle le fait que le ministre des Finances ait omis de leur transmettre le compte général du Trésor, qui du reste est une obligation. Le ministre a l'obligation de nous transférer avec la reddition des comptes le compte général du Trésor, c'est-à-dire toutes les opérations qui ont été faites par la Banque centrale, de manière à nous permettre de comparer ce qui est déclaré comme paiement et ce qui est vraiment sorti du Trésor public. Malgré que le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2018 ait été déclaré recevable par la majorité des élus, l'honorable Christian Mwando pense que l'ancien Premier ministre ainsi que ses ministres du budget et des finances soient interpellés afin de justifier tous ces actes de mégestion dans l'exécution du budget 2018. Chibala penza yo soko biki Chibala loba donc 5 minutes exactes. Donc vraiment il fallait to beta c'était na makambo il fallait pas to tika makamba Chibala to lobi yango et puis to lobi pe makambo susu. Donc vraiment merci na fidélité na bino na 5 minutes avec ces angans ndeng na sarabino kake. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, observations et critiques, n'hésitez pas à me les faire parvenir comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire sur cluboriginal.com ainsi que sur notre compte YouTube. Et puis on a commis na souka ya masolo base ya ngomte simba masolo. Bon moni président de la République a comme président de la République parce que alanda qui base à partir de Genève à beta sitachima à tika bango a comme président. Petit lelo président yo que la base. Soki to lobby likambu président elengi a président na biso a yo que la base. Donc vraiment to bandra toujours l'honorable Ziko Mayele, le député indéboulonnable Ziko Mayele, merci. Nanyo surtout au salarapo, namboka na yope, na 5 minutes avec César Ngadi. Na rope sambote, muto azo bunde la mboka, na niveau des réseaux sociaux, azo gérer. Donc groupe munene na réseaux sociaux, donc na combo ya lema solem parce que musali zo salama na niveau nyo surtout, il faut pas qu'on néglige réseaux sociaux, bozo mona donc ministre oyango koma ataki candidature na mairie à Paris bon moni réseaux sociaux makambe salié donc ils a jeté donc réseaux sociaux ce que kwelu donc ba félicitations na lema solem na makambutu azo sala na réseaux sociaux donc vraiment
Merci à trop nakati à Londres na maître Ouera Mukuna donc maître des maîtres donc merci à trop nanyo soto sala rapport na 5 minutes avec ces angad toujours nakati à Londres na repesa José Kano qui kakamene ba mbote ebele vraiment yoza par obligation ozali nakati na biso. Donc na kei sikoyo nakati ya Grenoble parce que yaza pasteur a bengingai donc vraiment azwakanga parce que ça difficile a bengingai azo le lazali pasteur alobi makambo o lobaka heureusement 5 minutes ezali et kitisaka biso motema donc papa Israël André a Rolanda biso nakati ya Grenoble donc a rattra 5 minutes merci na nyoso tout aux osala donc na robo sanate ba proche oyo ya président de la République ba bandane avant comme président de la République tisukwa comme nakati président faza na batune oyo ba bandane bandaka la bazalaka ne kaka babi ke bakoko trahir te donc nazo pesa mbote na mutu nanga wadeni mulamba na monaki message na ome to benga na mikolo donc parce que nazalaki vraiment occupé donc wadeni mulamba merci bino fobozalaka na président Pembeni donc sur na lobi wadeni mulamba na robo sanate kinwani masamba kamitatu donc chargé des missions donc yepe azali mutazalaka na Pembeni ya président de la République donc nakena kati ya melo pona repesa Francis Elanga na mwasine nene makumbu donc bango bazali balandimi nene ya 5 minutes avec César Ngadi donc merci à trop na fidélité na bino na rosuki sana kati ya Paris nazali kopesa mbote na JC Diboko azali molandi monene ya 5 minutes avec César Ngadi donc na rosuki ça donc neti ba jeune oyo ya Congo fort bomona ki sortie officielle na bango le 8 février donc ba jeune neti Papicho Chamala donc vraiment bango to bazo relève ya ba politicien bamboka na biso ezanete ba chibala oyo ba banda na papa Tshisekedi donc fa quoi alingi IDPS kufa donc félicitations vraiment na Papicho Chamala na Masolo sali na Congo fort bango to bazo relève ya ba politicien ya mboka na biso. C'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans le 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur cleboaoriginal.com. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe na bakando tokomi nango il faut solo na mbunchu penadikosi. À très bientôt.